conséquence, c'est un devoir politique impérieux pour le Zaïre que de donner sa contribution matérielle et militaire à tous ces pays voisins qui sont encore assujettis par les colonialistes de tous bords. Aussi, les filles et les fils du Zaïre m'ont-ils chargé de vous dire qu'à partir de maintenant, le Zaïre tout entier est mobilisé pour combattre tous les racistes et colonialistes de l'Afrique australe. S'il faut mettre le doigt sur la gâchette du revolver Afrique de France Fanon, le Zaïre est prêt à prendre toutes ses responsabilités. Tous les pays. Disent nos amis, seront, je l'espère, de notre côté et de façon tangible. Car pour nous, même la passivité dans ce domaine équivaut à la complicité. Mon pays est prêt à affronter ce combat sacré, quels qu'en soient les sacrifices, et nous ne reculerons jamais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Le combat de la libération africaine possède aussi ses moments de satisfaction. Et c'est avec enthousiasme que nous avons salué la naissance d'un nouvel État indépendant, la Guinée-Bissau. Et le Zaïre sont prêts d'appuyer la candidature de ce nouvel État comme membre de notre organisation. Yaya situation ya République démocratique du Congo na est ya mboka na biso ezali malamu te na lobaka yango chaque fois soki biso moko tolobeli mboka na biso te nani nde akoya po alobela mboka oya biso Congo démocratique. Yaya ba spéculation sur est ya mboka na biso. Voilà bazui Goma, basali boye. C'est vrai qu'une partie ya mboka na biso ezali occupée, mais babanda kozwa mboka banda kala bunagana jour pour jour 3 ans déjà ekenda na maboko ya bapaya. Basaki ekenda, ba village mike batu ba ikoloba, mais c'est comme si ba ikoyoka kaka te siko lelo awa na batu ya mayele batu oyo bapona koloba pona mboka na bango bazali koloba pona toyoka. To pesa solution soki ba konzi ba koyoka pona kosisa guerre oyo na este ya mboka na biso. Pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui. Voici comment le président Félix a humilié ce journaliste hypocrite français. Cette interview était passée sur la chaîne télévisée française NC, mais depuis lors, la vidéo a été supprimée de la chaîne. Ils ont juste laissé un court extrait de quelques secondes. Écoutez le message du président et on revient après. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux,
pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici, en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je, moi, pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on Après l'agression de l'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Oui. Today we've gathered here. I've got a very important message to all Congolese diaspora, as well as to our fellow South Africans. We are very grateful for your support for the South African Army. This coming Tuesday, we will meet here in Pretoria. We are going to deposit our memorandum to the AU. We are standing as one. We are tired of leaving our country be looted by this criminal of Paul Kagame. DRC can never be splitted. It will never happen. Enough is enough. I'm inviting all Congolese, all South African, next week Tuesday. We will meet in Pretoria. We are marching. We are standing against the genocide of Paul Kagame, the attack on our mineral resources. It is over. We will not tolerate these things. It will not happen again. Enough is enough. See you next week Tuesday. God bless you. God bless DRC. God bless South Africa. Yambo to banda émission oyo tika to informé boya ya yo mutovani na Bundes bana sur Allemagne ya journée de la femme et ça la kaka moko le 8 mars tika to kuta na biso surtout journée le 8 samedi le 8 mars kozanga te ya soirée Liputa et pas wapi JK Production a organisé soirée Liputa buffet à volonté ya et kozala bongo na référence par na SN ba SN donc dans la SN surtout référence dans l'église ya pasteur Akilas to kuta na bongo na église ya pasteur Akilas bana Bundes surtout na SN et pas wapo journée de la femme ya journée de la femme moi to kuta na papa joie maman kende ko sepeli sa maman yebisa papa to bima pe moi kala to salima misala ebele journée de la femme ko bimate to kende ko sepeli na soirée Liputa et pas na église ya pasteur Akilas ya moins chéro wapi entrée couple papa simbi maman simbi papa ba kofuta kaka 40 € ya pamba soki pe papa on na molonganité kuna pe basi pe ya singleton bazali okokuta basi kuna baike kende kaka kuna okomona basi ya ndenge na ndenge ya catégorie olingaka bazali wana bazali kozela bino donc couple 40 €, singleton yo moko single 25 € ya pamba na kati kuna futi 40 € okolia okomela ndenge morope na 25 €. Alors pour beaucoup plus de précision dans le déco benga na numéro o so yo benga te WhatsApp na numéro o +49 17 68 73 20 340. Ce qui pour l'ingio benga appel normal o benga na +49 15 21 84 45 88D okobenga bongo okozwa JK Production. Voilà, buffet à volonté samedi le 8 mars yaya ozanga na zanga te de 20h à l'aube kitoko et bisengo bilenge zongi na mikili na Bundes otro bakite tolobi. Voilà. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo
Donc vous accusez le Rwanda d'avoir commis des attentats terroristes sur le sol burundais. Ils venaient du Rwanda, ça se planifie au Rwanda, c'est le Rwanda qui les entretient, qui les entraîne, et ils s'infiltrent du Rwanda. Ça fait presque un an que vous avez fermé les frontières avec le Rwanda. Est-ce qu'on peut s'attendre à une amélioration de cette situation diplomatique avec votre pays? D'abord, ce n'était pas la première fois qu'on fermait les frontières. Quand les putschistes ont fui vers le Rwanda, on a fermé les frontières. En 2020, je voulais montrer la bonne foi que j'ai. J'ai ouvert les frontières et j'ai entamé le dialogue avec le Rwanda. On a fait un dialogue, on a fait des rencontres et on s'est entendu très bien. Et le président rwandais a accepté réellement de remettre ces putschistes au maître de la juridiction burundaise. Il y a eu des équipes techniques qui se sont rencontrées plus de 5 fois et ils se sont mis d'accord. Mais quand il s'agit d'appliquer, c'est là où c'est difficile. Jusqu'à maintenant, mais malheureusement, au moment où ils refusent de remettre ces putschistes, ils organisent le terrorisme au Burundi. Ils se sont infiltrés du Rwanda et ils ont tué des gens. Ils ont fait des actes, des crimes terroristes ici dans le pays. Donc vous accusez le Rwanda d'avoir commis des attentats terroristes sur le sol burundais? Ils venaient du Rwanda, ça se planifie au Rwanda, c'est le Rwanda qui les entretient, qui les entraîne, et ils s'infiltrent du Rwanda. Alors, pour sécuriser les citoyens burundais, on a été obligé de fermer les frontières jusqu'à ce que le Rwanda montre sa bonne foi dans la mise en œuvre de l'accord qui a été décidé entre nous, entre les présidents, entre nos équipes techniques. Donc le jour où ils vont remettre ces putschistes, on ouvrira pour les recevoir, les portes resteront ouvertes. Donc le problème n'est pas au Burundi, le problème se trouve... Bitumanine sila rate bandeko botika biso kimia tofanda kimia tokufela mboka botala ndenge mabele ekenda maboko ekenda makolo ekenda bona RDC nine sila rate e abomengo bakoko batikela biso e abomengo nzambe apesa biso pesa mela biso na mutute nine sila rate na mboka ya RDC Kagame yo na famille na yo ya Rwanda botika biso kimia tala ndenge totikala guerre elekala na bitumba na vila Kisangani tala babani biso ba mususu ndenge totikala babani biso ba mususu ndenge tokufa babani ba famille ekenda tala ndenge totikala banzoto ebeba ninyango esila kate Kagame ninyango esila kate bana batu bazokufa ba famille ezokufa bana bazosila nine sila kate na mboka RDC Kagame pardon nine sila kate botala Pola tina mboka ya RDC batu bazosila boboniga ndenge na tikala pola tina marida RDC boboni makolo ekenda pola tina mboka ya RDC nine sila kate na mboka ya RDC sila lo batu bazokundama sila lo batu bazokufa kisasa botelema boloba ezosala pati mbote bandeko nanga ba congolais na ye lisusu na mwa information ya tongo lelo eza bato ebele baza komito na pasteur Boni boye kopesa biso ba information ya lokuta ya nini bon biso ngana za na méthode nanga kopesa ba information na tangi na journal na ye na sali libino commentaire soki na pesa information lokuta c'est ezanga te eza journal wana nde pesa information lokuta alors généralement to ponaka pe ba journaux oyo ezanet par exemple on eza journal Média Congo va publier il y a de cela 22 heures. Donc, la minute, on a ça fait pratiquement 22 heures, donc c'est récent. C'est une information récente. Moutou Aza Mananga, Kombo Naeza David Lamy. David Lamy, Aza, ministre des Affaires étrangères, il y a Royaume-Uni. Tango Tobengi Royaume-Uni, il y a Royaume-Uni na Angleterre, c'est différent. Royaume-Uni est ensemble, il y a ba île nyonso oyo au mona tamsu na Irlande du Nord et tout ça ba île nyonso ezawana ezako environné Angleterre babenga kango Royaume-Uni, c'est-à-dire aza mokonzi munene aza ko convoquer ba pays ebele ba sous-pays ebele ya nani ya mboka. Alors alobi boye abengaki monsieur Rubio aza Blinken ya sika oya uti ko remplacer Blinken yenda comme secrétaire d'État américain, c'est-à-dire babenga rola ministre des affaires étrangères net na mboka na biso net Wagner na biso kombo na eza Rubio
Rubio ye l'ami abenga ki Rubio abenga d'abord Kagame aibisi alobi omoni makambo zo sala makambo uti ko sala okoti na mboka ya bato ndeko nanga tika na ibisa yo kokanisa teke ba européen baye bakate Kagame akota na Congo mais baibisa ki ye sala tueza la secret baye bate de sorte que to sala ka makambo na bato mutu moko aye bate biso to bandaka ko lo habitu eza aide mais yo bimisela ka biso ba matière ezalaki na secret Kagame devrait nier pour na montrer que na tikala okota na Congo te yango moni bibembe nyonso banayi kokufa na Congo Kagame azaki obligé abendaka bibembe wana ekota na Rwanda ezalaki porte preuve éthique la teke bakangaki ba bibembe ba Rwandais malgré bakangaki ba quelques soldats rwandais pour na kolakisa preuve en tout cas communauté internationale bazaki prêt à kondima preuve teke Kagame akota na Congo ndeko nanga soka nde nzambe nde to bondelaki nzambe na bisaki bino ke ba angelu bayaki na Goma soka nde nzambe atikaki bazwa Goma. Pourquoi ndezalaki salut na biso ya Congo na bisaki Kagame apesi biso cadeau na Goma entrée ya Kagame na Goma eza cadeau munene Kagame apesi biso Kagame apesi biso cadeau munene tango akoti na Goma sikoyo bato ebele ba comprendre tango na lobi merci Kagame na cadeau apesi biso ndeko nanga zoka nde kokota Kagame akotaki presse internationale ezalaki na Goma bango moko nde babengaki boya ko filmer bo tala ndenge tozo kota comme ça basa ila bango ba media kaka media na bango moko nde filmer entrée ya ba soldat rwandais na kati ya siko mokili mobimba et moni preuve ba banayi koloba parce que tant Félix abanayi koloba a dit mais c'est un faux il n'est pas intelligent ce monsieur là est en train de mentir Kagame leur a dit que vous êtes des receleurs bandimate mais aujourd'hui ebimina monoko Marine Le Pen alobi l'Europe est receleur de Kagame. Félix l'avait dit depuis très longtemps. Les longs de Marine Le Pen alobi. Pourquoi alobi angolelo? C'est parce que Kagame a pesi biso cadeau à koti na Goma. Ndeko nanga Nzambe aleki biso bato na mayele. Bino bozana mayele na bino mona ikokola Félix a échoué, c'est fini pour Félix. Mais Nzamba alaki biso kazaka ka Nzambe. Omoni mayele Nzambe. Omoni sika Nzamba sali biso bolamu ebele. Mutu aza simananga komo na David Lamy aza ministre affaires étrangères ya Royaume-Uni balobi ni tanga titre balobi ni guerre dans l'est de la RDC le Rwanda a dilapidé combien 1 milliard d'aides mondiales en participant à l'invasion du Congo Kinshasa quand il a participé maintenant question à poser yo mikolo nyoso bambula nyoso bayebaka mais il fallait pas preuve ebima. C'était ça le grand problème. Ça là, mais preuve ebima te. C'est que Kagame, l'olendo naye. Donc, Félix a commis ça na souka. Félix a poussé, ti habité. N'a ko prouvé que ça. N'a ko prouvé. Tango alinga prouvé. Ya koti si basoda naye. Ndeko nanga. Batala ba jeep. Batala mituka. Batala boye Rwanda. Et puis, voilà, France 24 a zo filmé. TV5 a zo filmé. Monde entier refi a zo filmé. Preuve, mon ami. Kagame a pesi biso preuve. Eza subitumba na bisote eza lisusu bitumba na bisote siko tala sibo makambo ebandi koleka omoni moto abengi Kagame aibisa bili kambosali eza lagate omoni biso ata na Europe ata na mboka nini tokoki kondima pays mususu ya ko agresser pays mususu tokondima ngote et puis quand ndenge tosala na Europe na bamboka pe nyonso tokoki kondima pays mususu ya agresser pays mususu est-ce que kala babana ko yebate il n'y avait pas de preuve ezala ki te Kagame apesi biso preuve biso to bana ko luka bana goba bo mitungisa te bobikisi Congo te boyoki te na monde kola boyoki te tika na lobela mino ndenga ki pasteur j'ai l'impression que vous n'avez pas compris vous venez de sauver la RDC fire. Je vous salue partout vous êtes Nzamba Pambola Bino partout vous êtes na Pamboli Bino. Alors qu'est-ce qui se passe? Monsieur yo abengi ministre Rubio aibisi alobi nous biso Royaume-Uni topesaka Rwanda 32 millions de livres sterling chaque année en dehors d'autres parties topesaka Rwanda. Rubio akamwe abi ndebo ya bi matala siko makambo Rwanda sali babengi na telefone abi makambo zo sale fotika sinon tokosunga kauli so te pe tokopesa ko mbongo te Rwanda bungisi mbongo likolo ya kolinga ko prouver Félix likolo ya koyebisa Félix keno odazo bangana za mayele koleka yo Rwanda bungisi mbongo akwei ndeko nanga c'est fini. Comme c'est parti dans le monde entier, et là qu'on a pesi merci na ba Congolais, ba marche bosala ki na ba ambassade, ça a renforcé, ça a confirmé. Pourquoi? Et regarde ce que les Congolais ont fait. Ils n'ont pas attaqué l'ambassade de l'Angleterre. Ils n'ont pas attaqué l'ambassade, l'ambassade Moussous, bah attaqué Rwanda, Ouganda, États-Unis, et puis bah attaqué, en fait,
C'est clair. Les gens se sont posé la question, mais pourquoi ces Congolais ont attaqué seulement ces ambassadeurs? Ça montre que le peuple congolais, assez à commis la maturité, parce qu'il va comprendre les enjeux de la guerre. À part yo, comprendre qu'à l'autre côté. Yo, zaka ko publier makambo contre Mboka na yo. Tilelo, makambo a guerre n'engele kaka. Yo zo rêvé kaka, n'engele ko remplacer Félix. Ti n'engele ba peuple bazo souffrir. Yezo ebso l'autre côté. Yo problème là kaka. Face Félix avant de na pe na ko vendre ba na manga na cortège. C'est tout ce qui t'intéresse. Pendant que le peuple est en train de souffrir, yo ebso l'autre côté. Alors, ministre Aibisi Kagame Alobi, c'est fini. Donc, sous-noté. C'est ça, un journal. Autant qu'il y a un journal, on peut son des comptes rendus à journal. Habite au sur ce côté. Et la presse anglaise, Babi, n'a allure au Tomoni Makambo. Ça sera difficile que l'Angleterre renoue encore ses relations avec les Rwandais. Ça sera difficile. Difficile, pourquoi? Parce que preuve est tamboli mokili mobimba. Et que zalaka nenge basala ka konzinyo sur na biso akala nenge bazaki liboso Mobutu na dernière minute France aboy ko yamba ba mboka nyoso boy ko yamba ye. Mutu nyoso bakomi ko mona kola Kagame akomi lokola mutu moko un agresseur. ONU Guterres abana yiko atikala ko tanga Rwanda te kaka nenge Goma Kagame koti na Rwanda. Preuve monani Guterres abimisi na monoko na ye, c'est le Rwanda qui est agresseur. Abana yiko lobabino les armes viennent de quelque part. Il n'avait jamais cité les Rwandais. Mais na minito yo lobby Guterres abimisi na monoko na ya lobby, ah, c'est le Rwanda qui est l'agresseur. Pourquoi abana yiko zelaka mikolo nyoso yo? Et maintenant là, un autre problème vient encore de venir. Kagame ololendo naye alobi ngai Afrique du Sud so nga sakananga Afrique du Sud Kagame azolo wala Afrique du Sud. Afrique du Sud so nga sakananga nako beta ye. Ah, yo beta Afrique du Sud. Siko makambwana etamboli Afrique du Sud mobimba. Abi biso grande puissance et Afrique. Biso grande puissance et Afrique. Baba ndakoloba na biso pays lokola Rwanda oyo toyai kosunga bango baba ndakoloba na biso bongo te. Président Ramaphosa okitisi biso tina niveau wana te. Afrique du Sud ko kitana niveau wana te. Crédibilité na biso baba na ko respecter biso abino nous sommes la grande Rwanda abandi ko menacer biso. Mena bitumba. Omoni nzembo Michael Mbaye mbaki. Bakomi ko bunda bango na bango elonga na biso yango omoni bandi ko salama. Bakomi ko bunda bango na bango. Bitumbe komi ya bango na bango na minito. L'Afrique du Sud est en train de préparer la guerre contre le Rwanda pour juste sauver son honneur. Nde bitumbe za wana. Afrique du Sud azolinga sauver honneur na ye. Abunda na Rwanda. Ala kisaka Rwanda bi oza rien. So ebisoni tozaka wan total. Na minito Jean-Pierre Bemba. La Colosie wapi baza ko recruter ba soda bazo kende. Ndekonanga il faut que le monde yeba que le Congo n'est pas n'importe quel pays. Tokola kisabango. Europe ngaka loba toki na droit international. Droit international on ande ko ici Kagame. Est-ce que toki est-ce qu'on a bitumba? Et tikale loko moko tolongola infiltration. Soki tolongola infiltration na mboka. Bo mona makamani yo salama. Et loko bomi biso mingi pe c'est l'infiltration. Et puis ba accord mususu yo to sala na ba mboka mususu non pays partenariat privilégié ba to na pende ba bomi biso mingi. Donc, biloko nyoso il faut te revoir. Bitumba Goma et puis si biso leçon munene. En tout cas, merci beaucoup. Donc, ça, ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas des Tutsis congolais. Voilà pourquoi Kagame commence à devenir fou. Son plan, il pense qu'en faisant les Tutsis congolais, ils vont aller diriger le Congo et contrôler les institutions. S'ils dirigent les institutions du Congo, moi, je vais vivre au Rwanda. Pour votre information, vous ne saviez pas, je vais vous dire. Est-ce que vous saviez que Kabila donnait au Rwanda 60 millions de dollars chaque mois? Vous saviez ça? Vous ne saviez pas ça, non? Ah, Kabila, Kanambe, donnait au gouvernement rwandais 60 millions chaque mois. Qui c'est qui a cassé ça? Kagame réclame et dit, nous vous avons aidé à enlever Mobutu. Nos militaires sont morts au Congo. Alors vous devez nous payer 60 millions de dollars chaque mois. Le Congo payait au Rwanda 60 millions de dollars chaque mois. Qui c'est qui a cancellé ça? Kabila donnait ça. Vous voulez me dire que Kabila va rentrer où? Vous jouez des gens, hein? Avec tous les généraux fictifs que vous avez là-bas. Ne vous en faites pas. Il y a plus de 200 généraux au Congo. Nous, le peuple congolais, on doit demander la démission de ces généraux-là. Ces généraux-là n'ont plus droit de travailler dans l'armée congolaise. Et nous devons faire ça et les pousser tous à la démission. Les généraux qui fuient Goma, qui vont à Bukavu. Oh mon Dieu! Vous avez 25 véhicules dans la parcelle, 17 véhicules, 15, 13, 10. Un général affairiste. Aujourd'hui, vous tournez pour dire que non, Tshisekedi ne nous a pas compris. Pourquoi vous n'avez pas fait monter le Sukhoi, vous les généraux? Dites-moi.
Pourquoi vous avez menti sur l'effectif de l'armée? Vous avez menti à Tshisekedi l'effectif. Dites-nous pourquoi vous aviez menti. Vous avez menti sur les régiments qui y a 1200, il n'y avait que 200. Où est parti l'argent? Les instructeurs ont menti. Vous êtes des généraux, non? Papa, vous tous ces généraux-là, le peuple congolais ne veut plus de vous. Vous devez quitter l'armée. Si Tshisekedi est gentil, il peut vous envoyer dans les ambassades à l'étranger. Que vous soyez des attachés dans les ambassades, s'il est gentil. Pour moi, vous faites tous les retours dans vos villages et dans des résidences surveillées. Vous tous, qu'on prenne 1 ou 2 généraux qui sont là pour le Congo, que nous connaissons. Et puis, ces généraux-là, je vais commencer à citer leurs noms, un à un. J'ai déjà commencé par Toumba Munda, j'ai commencé par Ndaïwel. Je vais vous citer tous qui étaient dans la complicité de ne pas faire monter les Sukhoi, de nous dire de replier, de dire, vous tous, vous ne méritez pas l'argent du Congo. Vous ne méritez pas. Et ça, c'est le peuple qui doit faire ça. Ce sont tous ces gens-là qui sont venus avec Kabila. Des affairistes qui aiment l'argent. Bitumbe Bandika, toi, Nagoma. Hey Jésus, Mbangu na Sud Kivu. Oh mon Dieu. Et vous vous appelez général? Général de Pakotil. Général Yanzala. On ne veut pas les généraux comme ça. Tshisekedi vous a donné plus de 2 milliards. 2024. Est-ce que vous avez à dire contre lui? Est-ce que vous avez à dire contre Tshisekedi? Les Rwandais viennent avec des drones. Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous puissiez faire monter aussi nos drones à nous? Pourquoi vous les avez gardés? Pourquoi vous avez gardé nos drones? Oh non, oh une faute technique. Une faute technique. Dans 2 jours de la guerre, vous n'avez jamais entretenu les drones? Voilà. Qui est ça? Toumba Munda à la tête de Agemira. L'Agemira nous impose que pour tout ça la boyer, il faut vous foutre biso boyer, vous foutre biso boyer. Coûte pour votre information. Est-ce que vous savez que les Roumains qui viennent de partir, ils réclament qu'il y a l'argent qu'on ne les a pas encore payé, qu'on doit leur payer? Qui a fait prendre les Roumains là? Toumba Munda. Qui a engagé l'Agemira qui contrôlait les armes du Congo? Les armes du Congo qui vont à l'Est, c'est Agemira qui contrôle ça. Et qui a mis Agemira? C'est Toumba Munda. Agemira pour un Français. Qui décore Toumba Munda? Ce sont les Français qui les décorent. Qui décore Ndaïwel? Ce sont les Français qui les décorent. Vous avez déjà vu un pays étranger venir décorer quelqu'un chez vous et puis il est général? Non, 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 non. Ces gens-là doivent être pendus, je dis bien pendus publiquement. On ne va plus se jouer du Congo ici. Donc vous avez une bonne vie. Vos enfants, tu sais qu'ils vous donnent de l'argent. Vos enfants sont en Europe, en Amérique. Vous avez tous les moyens. Vous avez 25, 30 véhicules dans la parcelle. Vous avez 10, 15, 20 parcelles. Vous construisez les immeubles à Kinshasa. Le peuple congolais est derrière vous. La guerre vient. Vous fouillez. Et vous me dites que non, c'est Tshisekedi. Non, 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 non. Ça ne passe plus. Hein. Ça ne passe plus. Ça passera au Rwanda, pas au Congo démocratique. Donc, je l'ai dit, quelle est la situation? Goma wana bazwaka yango. Je pose la question, le lonanga salika moi point de presse na kati ya Rwanda na Gisenyi, babimise na Kigali, place bazwaki. Si vous ne savez pas, je vais vous dire deux choses. Nanga, on ne voulait même plus qu'il a continué à engager le mouvement na Bangoa. Parce que le Rwanda, c'est ça son mode opératoire. Bayeko Luka, Kebazwa M. François Ruchokoza, Oya Azalaka ministre provincial et à justice, Azalaka secrétaire général il y a M23 Tango Babandak. Wana lobi makamunga zo kezaya ngote akimi ndenge tozo lobabwe abimia zana l'un des pays africains. Akimi aboyi makambuan. Baluki un certain Christophe. Parce que bamoni que nanga makambwazo loba azandengo wana ceux qui bazo droguer to éviter. A sali conférence de presse pourquoi? Parce que tango bazo ka Goma po bazo yango basala ka meeting na stade basali pona nini? On tue vos frères? Bazo boma batu. Boyebi batu combien baboma ki avant-hier batiki bibembe ya kolala na balabala pour que population mona ke bango bazaba criminel. La population batu tout bazo kutana kana bango bazo senga bango kaka mai bakata bango courant bakata bango bazo senga bango internet et bakata c'est tout ce qu'ils demandent. Hier bibembe zala kiko Joseph le long ya bavenu nyonso baboni bande konabino et vous êtes là au vandi pe batu bazo landa yo na habité
Na éviter batongo balanda ga batuni susu ceux qui ba yoka kanini. Soit on est tous congolais, soit on n'est pas. Mais c'est un villageois. Je suis parti de là. Aujourd'hui, je suis député réélu, monsieur. Député réélu. Naïba kelo kwa mututa. Ozoka tana ba coopérant politique to beskro ozoka kombonanga. Nous sommes pendant les moments de combat. Pona nini basali mitinte? C'est ça la question. Katine zana kachago mati. Bazu yango. Même à l'aéroport la MONUSCO a constaté que bayende ko bon bato basali couloir wana ya que muto katsate parce que jusqu'aujourd'hui nos militaires bazana kacha aéroport. Ba militaire na biso bazana kacha aéroport à part ba oba yaki ko se rendre muke. Ba mususu bazako na ti siko. Je connais les noms. Et ba wana ba lobby togotika la bango masaso yote na manguki yote togotika la aw. Biso tozo bunda kaka. Et vous restez moto avani na ena kamonda osho marcha osho zo risque ya mboka oyo wapi. C'est rester dans un petit coin, dans un petit plateau, zo finga bateau. Et vous passez pour des génies alors que vous n'êtes que des intelligences vendues. Oui, et vous pensez que les Arabes tout babanga gade. Kagame le loiseau le lalila. Kanengo zomona wana muke na bino batu. Vous les complices là, Bokosuka. Bokosuka. Moi je suis libre de mouvement. Hein. Nanazaka libre de mouvement, je suis dans mon pays, je suis là. Bahati, benga pe marche yo pe tambola. Ezato vendre olia ba million Congo te. Kamere benga sa pe marche. Tambola benga amida na bana bino nyonso na nzela. Bolia rebelle à Congo. Vous êtes mieux payé, vous êtes bien rémunéré, vous êtes bino ne bolia kaka. Mais population de tobim, bino pe bo bima na nzela. Si réellement makambo bino boati. Boyebe l'autre. Tous les leaders, na monaka bimisa mwasi na bana na yo, to bima na nzela. Ah oui, exact, parce que c'est qui aux ministres, aux députés, anciens ministres, anciens députés, bima na balabala mobiliser batu, ata siko, ata liboso le pango na yo. Ba sécuriser pour la police, on s'en fout, mais tout le monde on a nzela. On est bien comprendre l'auteur. Mboso, mambo age exacté, tant aux ambon à l'état, on a mambo age exacté. Bima nanzela mobiliser batuno tout le monde nanzela. On attend aussi tous les leaders. Na Samal Konde milliardaire bimi sa batuna. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tubo zwami. Merci na confiance pe fidélité bozali kopesa programme oyo radio lokole masolo et pas wapi tokuta na ka chaque fois pona ko solola makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine. En général, mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala. Ngai komona ngai fiston Pelende tata ya Sedeke. Ozali ko na biso, ozali na Bukavu, ozali na Goma, ozali na Isiro, ozali na Kuala Lumpur, na France, na Belgique, na Allemagne. Bandeko bokota to solola makambu oyo etali mboka na biso République démocratique du Congo. Voilà. Yaya tomoni ba vidéo. Conférence de presse oyo nanga aoti kosala et bimisi makambo ebele o baba na lopoto ça a fait couler beaucoup d'encre. Bato ba yiki ba bi conférence de presse wana ezalaki nango na Goma te, ezalaki na Kiseni, ezalaki na Rwanda, la preuve en est que tala kutu ezalaki diffusé par une chaîne rwandaise Kigali Today et pesi mutu koswa kasi ba yiki ba mituni soke ezalaki na Kigali pona nini tomona ki ba journaliste ya RTNC Goma bazalaki wana est-ce que ezalaki batu ba la ba ba kazaka ya RTNC to ndenge nini ba journaliste ba journaliste wana ba yiko ba utlaki wapi yango to kosola awa ba revendication ya batu oyo ezali nini au juste. Oui c'est vrai pona nini tango bazwaki ba bunagana ba mboka musuba neko ba tango Goma ekomi mokonzi ya mboka alobi riposte ya makasi ekosalama bato baike baiko critiquer pona nini mokonzi ya mboka alobaka te banda guerre banda pona nini bato bazo kosala ba intervention bazo kolobaka to bima nzela bazo ko attaquer ba politicien mususu bato union sacrée au Camere nani batebele me bazo ko attaquer chef de l'état te pona nini parce que yé muto ali mokonzi ya mboka qui aime bien châtie bien bozo ko pesa conseil te pona nini dans tout ça
qui est le numéro 1. Ce n'est pas le chef de l'État, bali ko attaquer te pour nanini. Bali ko pesa ba proposition te pour nanini. Tomoni vidéo moko audio moko etamboli sur la toile et pas wapi dinosaure aux États-Unis ya bibenga kabongo azali ceux qui conseillers privés, ceux qui n'ont porte pas le privé à président, alobi makambu, makasi nakati ya audio na yewana. Insécurité comme na Kinshasa. Tentative à coup d'état. Ezali malamu, ezali ya solo tu ya lokuta. To ebi yango ba neglijaka information te nyoso tu anto ko sole yango awa na ba ndeko oyo ba zali kolanda biso. Alors avant de commencer, ko pesa ma parole na mandeko to zali to sélectionner pour la bino ba image, ba vidéo, makambu o ezali koleka. Vidéo mo repesa ngai passe jeune fille mo ra kolela lobi jusqu'à quand Kimia et Kokota, nous autres ya mwana mwasi ba cicatrice partout ba cicatrice na makolo ne soit la kisi yango pesa ngai passe ya kosakala te mutu e swingai pona nini boye na mboka na biso guerre e kosila mokolo nini nyoso tu wana bali ko envier ba richesse na biso ba na nsomi ya Congo mais pona nini soki ba ko envier ba richesse na biso boyamba na moko pa na biso te macho kwa macho boko pera na biso ke bolinga koleka na sima ya bandeko ya na élément auto ko proposer bino Rwanda alai ko sala mbeba to ko déranger ba pays lokola kaka ba RDC même na Burundi ba trobanda na interview ya président burundais oyo pa wapi kutu boyeske boyebi ke frontière ya Burundi na Rwanda ezali ya kokangama pour président ya Burundi a lobby a tenté surtout mais c'est comme si ba Rwandais bazana volonté wana ya kotia kimia te soki otangi livre ya empire ima tuti babaki ni soki bazui RDC après RDC bakoza Congo Brazzaville bazui Angola bazui partout bango ba coloniser ba peuple bantu pona bango ba peuple bantu bazali bandindi ndenge wakoma la livre empire ima tuti wana soki obomi tout utu moko ezali ko bomi na ndindi ezali ko mokote donc c'est très sérieux à prendre bakambu oyo na sérieuxité nyoso tout monaka ba yeke mouvement oyo bandaka eske bandaka kuna SMDP machin ba Laurent Kunda ba bima ba tout ebele ba kendaka kaboyi il se faisait prendre pour les Congolais. Si quand est-ce que ça dit stratégie va changer té, bah si bah vraiment dans Mboka, bah la tête ya Mboka na Simakuna avec la tête ya rébellion na Simakuna, to yebi que ça dit bah payande bah eko bah dongolo miso. Ya bote la ba élément oyo na Simato songa to banda ko yamba bongo bah invité na biso. Suivez. Voilà, tolandi ba élément auto proposer bino pona mboka na biso to moni ba ndeko lobi ngai pe na ko répéter yaya bozali ko senga biso to bima na balabala to ko bima na balabala to ko tia makele pona mboka na biso kasi bino batu obo wela ka ba pouvoir batu ya union sacrée blanchisserie batangi ba komo na bino to lingi to mona ka bino mo pe na balabala to moni basi na bino to moni bala na bino na balabala boya ko revendiquer même président de la République to mona payé ça on exclut personne. Tozali awa ezali makambo ya chef de l'État te mais tozali makambo ya boalu baji tunga tout le monde chef de l'État vous voulez que nous sortons tozo bima ba conseil ba yo pe bimisa bana na yo ba tu nyo surtout ba bima to mona ka bana ya ba konzi ba ba militaire pe to bima na to revendiquer biso surtout ce n'est pas que botinda ka ba tu mususu bino ba ta makasta on n'est pas d'accord et ça makambo ya mboka boalu baji tunga alors tout le monde doit s'impliquer ne laissez pas charge wana ba tu mususu tout le monde na rue moi na président moi na ministre pour tangu guerre ça la kate bino de bolekaka onga moi j'ai pris beaucoup de députés nga ça ba député belé nga na reçoit 6 ministères nga non makamwa to tangwa leka bowela ba ministère bowela ba mandataire sikabwe to bima na bala ba biso to refani même les présidents tout le monde on exclut personne bana président bima to mona bino basi la président to mona bino basi ba ministre tout le monde a bino na envoyé pas ba misu na balabala bino botikala ça on peut pas accepter voilà tout ça la situation mboka na biso na pesi maloba liboso et pas ya honorable Johnny Mabiala depuis Durban papa Johnny lecture na yo na situation mboka na biso omoni yango ndenge ni qu'est-ce qui s'est passé basoda oyo baserandaki na Rwanda basa na situation nini qu'est-ce qu'il faut mokonzi fa bongsa nini revendication nous allons pour la guerre en Boka Biso. Marobo yo papa Johnny.
Bon, na makambo oza na mboka na biso na pesi na mbote na bande konanga nyoso olimbisa na koti na mbango nyoso po pardon makambo ezolekela biso. Mais na kopesa kaka mo analyse na ngamuke. Omoni na makambo ezoleka na mboka na biso. Problème ezali les bases ya problème ezali manque ya anticipation des choses. Manque ya anticipation. Un politicien ofandi wana kapoli mbongo te. Mais il faut aussi anticiper les choses bande konangai. Les blancs basalaka makambo na bango toujours na ba anticiper ka toujours. Na ne o to kosala nini? Mboka na biso okoma ndenge nini? Ozo comprendre? Bazotala ba bidon, soto tiki ba noir bakomi na mbongo, ane oyo boyeboyebe bakodominer sur nous. Poto sala nini to dobo mabango. Nde basala ki ba vaccin lokuta ba nini na lokuta ba virus lokuta po ba éliminer bino en fait. Vous comme ébélité, vous avez la puissance. Vous n'anticipez pas les choses toujours. Vous n'anticipez pas les choses. C'est pourquoi la conséquence, c'est que vous vivre dans yango. Les Congolais, baza batu ya lembelele. Donc, vous voyez bien que les Rwandais, bazali batu oyo, bazali sans cœur, bazali sans esprit. Bato balela kangombe, koleka batu. Bango soki ngomba kufi, matanga ya munene. Ceux qui montent à Koufi, bake kobwaka ina zamba. Bato wana bazana molimo te. Mais bondimi bango quand même bofanda bango sika moko. Na ba complot nyoso bango bakoma basala. Bino bozo mona oka lokola baje. Te baza bandeko, te baza ba frère. Bakoma nini? Bakoma nini? Na kati ya nani ya sharks na bango ya tout ya ima tuti. Bazali na plan oyo plan ya liboso za fubazo wa Congo. Soki ba conquérir Congo esili ba ko conquérir Burundi eza kutelo ko muke pana bango ko zona minute muke mais le grand problème eza Congo. Après Congo ba ko zwa Congo Brazzaville, ba ko zwa Angola, ba ko zwa Zambie je pense Zambie. Donc eza ba pays oyo eza na peuple bantu bango fuba konza. Et après wana tango bango ba ko zwa Congo et donc on est dans le bosso bakosala tous les politiciens au bakoluba contre bango bakozala éliminer tous les jeunes ouais à côté les mapona ça la marche bakozala éliminer donc bakofuka misabiso bakosilisa biso nga kuna dans le problème ça voilà comme esclavagisme total. Esclavagisme était basé dans un système de extermination. Okay. C'est-à-dire que le peuple wana kolongola bango na source na bango ko planter batu mosusu. Yango moni bazo na est kuna ba parti bango bazui. Ba Rwandais bazoya, ba Ougandais bazoya, na ba Kenya bazoya kufana na ba village wana o bango bazui. Alors eloko na ngina lobani. L'anticipation na kati ya politique ezali loko liboso. L'homme politicien devait être n'habité bakou na biso ya politique na Congo pour na sala politique ité mais natanga mingi ba livre ya politique. C'est-à-dire un politicien azali muto anticipation. Vraiment faut anticiper les choses. Ba signe rouge banda déjà kopesa. Avant que guerre wane koma na Rwanda na Goma, il y avait déjà des signaux rouges. Pe banda ki kopesa ma. Batu moko boye bafanda ka na koute moko boye bachanjaka bango te. Na quelle loi que bato wana bazo gagner bitumba te mais boza pour garder bango. Bato wana baza ko céder bamboka, bozo garder bango ka na kwa wana. Pour quelle raison? Donc jeune fille na biso au chancellor news, chancellor Tchala. Cette fille là que j'aime beaucoup et puis Nabonde la Kutunzambe après sa poste à présidence na mboka na biswana. Président Faki Sokazo Kanga, soka alingi atika pouvoir, alingi libérer, après ça ta Mutamba ou bien après ça ta chancellor. Après ça peuple mta pona randeko. Voilà il faut bon ça. Peuple na pona. Na lobi bo yesa rappelle sous mutako na mandat na ngai zali, na moni ke mandat na ngai Nelson Mandela sala kiawa. Abike na moni mandat na ngai na ko manango na sukate na pesi mutu boye. Ndé après wana to kokena ba vote, c'est comme ça peut se faire. Alors, et là comment on a ngina loba tozala na ba parole négative te pona ndeko na biso Tshisekedi malgré il a tous mal fait tondimi mabewana mais to garder pour le moment parce que ce qui to sali que tozala contre ye to banda ko conseiller à cause de la dépression makasi sur ba pression ba téléphone o bezo benga libanda na ya bana mboka
c'est-à-dire à perdre l'objectif naïe. Donc il faut azala un peu soutenir Nabatu naïe, malgré ta bolingaka été problème exact, to soutenir dans le moment oyo, en fait, azwa force ya ko s'organiser. Parce que na baire mutu azwaka mayele. Mais baire wa sali monumental oyo nga frère Johnny nazo regretter ezali ndenge rejeter qui appelle ya Poutine sur coopération militaire. Pourquoi il avait fait ça? Et il est allé même s'affilier na occidentaux. Bato oyo balingi yo te, bato baza ko inayo, bato bazo nga bakata mboka na yo. Yozo ke de suna sima na bango, oke ne ko luka ba mercenaires. Lelo ba mercenaires wana basuki wapi? Ils ont abandonné le Congo, na sort na biso moko. Et en plus de ça, ils étaient payés cher. Cher moko wana ngaki kutu. Ba mercenaires oyo. Ba mercenaires oyo ba to mona ki so ba mercenaires so ba mercenaires te to mona na kiseni. Non, ndeko Simba, ndeko dans la télévision Simba. Ndeko na pesi yo parole te Simba na pardon please. Ba mercenaires wana est-ce que ezali ba mercenaires to mona ba mercenaires na télévision mais ba soda na biso ba kimaki na kiseni to mona bango te sort na bango za nini ndeko Johnny. Papa yokanga mina so biso vérité moninga nde naza boye nalanda ka news atati na kati ya Goma nazolanda ezaka te ba chaîne na biso ba congolais na ba chaîne na biso ya bato ya libanda o ya ba mindele non. Moi je suis na kati ya ba source na Goma na minitio nazoloba yesterday ba viola ki fille moko na miso ba para na ye ba violer ye. Deuxièmement les soldats au ba kenda ki komitika et pas maïmaï ba mitika kite parce que les maïmaï connaît bien les Rwandais ba kende ki ko surrender te ba soda na biso ba kende ko surrender et pas ba nani ba tuti ils étaient massacrés tous sauf rien mais ba o ba kota ki Rwanda wana tsoko na bango na ebite wana na kolobate parce que na ebi makambo bango ba ki basali ba et que kokuta bango kuna te mais ba oyo ba mitika ki et pas ya ba Rwandais baza massacrés. Je vous dis bon vérifier, beaucoup plus ça a raison. Massacrer tous. Et en plus, bah civil, on va voir qui bah comment qui bah moi banzila lokola bah victime, lokola qui est so konta mola no biki anga nazala nga maima ite, nazala problème te mais ceux qui bah jio c'est fini. OK, bah bomio. Et lobby les Rwandais bah kota qui maison par maison. Pour na kofouiller ba na mibad. Donc ça c'est ce qui se passe maintenant na katia ya Goma. Merci beaucoup. Tozongeli na le président la biso. Président yoka na matoi na yo soko yoka biso na minito tozoloba. Biso toza ko support yo. Toza na sima na yo poto lingite Rwanda na mboka wana aya kozwa pouvoir ako misabiso esclave to fuka matoza la genou boso la batwana. C'est pratiquement impossible. Donc na minito balobi entre le frère et l'ami, le choix est clair. Biso tozana frère na biso donc toko kende pa ya ba mité toza pas frère toko supporter même si ba erreur salaki toko zala na wana ti yemoko kozwa décision oya koloba bona zo tika na pesi mutu bende to mais o comme complot ya kobomisa e ba nini wana toko tele melango mais si ko ba erreur na yo zani erreur na yo zali oyo kakandete problème na yo président olingi ko yo kate siko yo kende ke pa ba roumain wana o kende ki est-ce que bité ba roumain bazana kati ya nani l'OTAN baza na obédience ya banani ya ba européen maintenant yo oke ko zwa bato baza na sous obédience ya bato bazo ko konza yo o bazo luka ba kata mboka na yo pour ba protéger yo au moins te comme qui na danger. Et pourquoi tu avais refusé l'invitation ya Poutine dans quel sens? Ozaki assurance nini pas européen assurance nini oyo sala kike yo refusé invitation ya Poutine c'était quoi? Bon moi je pensais peut-être que par rapport au ndenge ba congelation Congo za la kaso ko pouvoir au sombi mama pa en Europe au dieu bambongo na otie na ba banque kuna chiko komi ko banga lobi no so na kenga bango na ndenga makasi ba ko freeze biloko nanga et si na bomba ki biloko papa mbongo otie kuna na Europe eleki mabela Congo te. Omoni soko fani na mabela Congo olongisi mabela Congo olongisi ba congolais toko voter yo ata 20 ans ko fanda na pouvoir et en même temps mbongo yo kozwa e kolekana mbongo yo tikuna na étranger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Congo est un paradis terrestre. Nous allons là ça papa. Congo est un paradis terrestre. Congo est les États-Unis, Congo est les France.
soki lelo ozwi mayele na ofandisi na Congo kosala babalabala minene kotonga bavila kitoko bango bakoya kofanda na Congo. Donc ko penser te que mbongo yo tie kuna na Europe oyo tie kuna na bamapango sombi eleki vie ya ba Congolais ou bien eleki mabele ya Congo non. Merci beaucoup de Joli. Merci beaucoup. Kata relation na ba Union européenne. Kata relation na yo na ba français to longwa na francophonie. Merci beaucoup de Joli. Tous à la libre, tous à lingala izala. Merci beaucoup de Joli. Le temps nous presse. Merci beaucoup de Joli. Merci beaucoup. Ndeko Joli, merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko. Le temps presse. Merci beaucoup. Topesi maloba et pas ya namoni tongo pa Ndeko Lali maloba Ndeko Lali abimi automati sisikoyo Papa Kimbangu 100 kg, Ndeko Kimbangu 100 kg, Jack Power. Bino bozali batu ya Kimbangu, Mvuluzi, batu oyo basima bele ya mboka na biso. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la guerre et ce qu'on avance? Kimbangu alobi ni pona tukata mamba guerre. Lecture na yo. Jack Power fungola micro, lecture na yo. Jack Boy fungola micro. Na sepeli mingi pona kopesa nga maloba na tongo yo. Omoni likambo ya moko oyo ezaka pona koloba teke o bato Kimbangu te. Biso nyonso tu ba Congolais tozaka bato Kimbangu. Parce que Mvuluzi na biso ye wana. Likambo Congo il faut makonzi bayoka tangu ba peuple obi bato bazaka inspiré bazolo ba makambo bakonzi fo balandaka yango ya liboso soki to lingi kimia ezala nanu kote wana ya este kuna Monesco ifo alongwa Monesco wana alongwa bazongisa bato wana na bamboka na bango ya liboso yango wana ya mibale toko kolandaka toujours sima ya bamindele te po bango balingana bango penza biso te depuis mboka le mokili salama bango balingaka biso te yango il faut tozala mayele tozongela oyo ya biso moko makambo na biso moko na baminoko na biso tozongela yango po pouvoir wana ancestral ekota na kati ya esprit na biso bakongolais parce que ti sikoyo tozopatapataka kaka tozoyeba te wapi tokokende mais il faut mokonzi ayoka makambo oyo population peuple azoloba parce que bango soki bazokamataka makambo ya kokamataka bambongo ya kotikaka na poto po base protéger bayeba ke Maréchal Mobutu atindaka bambongo ebele na bamboka bipaya mbongo wana ti lelo ekenda wapi miloko bachateau asomba ekenda wapi Mundele arécupéra yango Mundele arécupéraka na ye kaka pona yango il faut toyokana pote mapaya oyo soi-disant bayaka ko protéger kuna na est wana malongwa nano ngai na suika wana. Merci beaucoup. Tata Mbemba depuis Allemagne. Voilà, tokeina Ndeko Lali. Ndeko Lali, situation na est mboka na biso na niveau ya Bukavu, tension parce que on va lobi après Goma, ba na Bukavu, tension na niveau ya Bukavu. Qu'est-ce qui s'est passé na Goma? Est-ce que nanga asali conférence de presse wana na Goma na kise solina ba bandeko ya est? Merci beaucoup papa Fisto, merci bandeko nyoso. Apesi bino mbote mingi esika bozali. Situation à est ezali un peu compliquée, bien sûr. Surtout de banner dans la point de presse ya Cornel Nanga, il y a la confusion. Ngana mekai ko so la lobby na batu na Goma. Ba epsike, parce que effectivement ezalaki na Goma, mais si la qui enquête de poisson pour bazalaki attaqué. On a précision va pêcher ezalaki na Kigali, ça na Goma. Mais bazalaki perturbé na fin ya conférence wa. Situation ya côté ya Bukavu et loko moko ya ko s'inquiéter ezate. Na soina bato ya Bukavu batu nyonso bazala bango bien malgré bazo la mobilisation. Ba kumba esalamaki na parti wana wa observer no côté ya village nini. 3 villages moko wana ou ba faire baisser ba récupéraki. Ba jouaki yango. Bango ezalaki à partir ya Minova. Ba wana ko progresser bakanga aéroport à Kavu.
côté nyonso nayebi yango à partir wana nakoma place wana nayebi aéroport wana. Malgré tout, les FARDC va récupérer qui village wana hélicoptère ya fi d'ici et qui lobby atterrir lobby na Bukavu. En live toza kolanda batindi biloko vidéo biloko nyonso tout donc hélicoptère ba fi sud-africain bakita pour sécuriser piste déjà pour atterrissage ya avion lelo et kokita. Donc on a des informations vraies et sûres. Précisément que non, ils ont attention ne bazayi ko banga bango bazoya na Bukavu Bukavu ils ont bien sécurisé. Guerre moko eza na Bukavu na kati ya villa Bukavu eza te. Wana problème information ya sûr na lopesa. So na landi ndenge to sololi awa na bandeko nyonso tu. Na zali na point moko na ngana préciser pour ndeko oyo aba ya Durban. Na place oyo alobai ke non président rejeta qui appelle ya Poutine. Président rejeta ngana rectifier lo moko. C'est que ça rejeta qui appelle à Poutine. Moni na politique ya monde il faut qu'il y a quoi signer l'accord militaire. Congo a signé l'accord militaire avec la Russie. Et ça, le gouvernement où il y a musée pour tout signer l'accord. Les accords militaires entre le Congo et la Russie, ça existe. Et puis, ils ont continué les lots. Vous comprenez. Donc, côté on a rectifié pour la territoire. Et pour la situation, surtout une situation concernée par Rwanda, la guerre, surtout pour la minute, on a la présence à Burundi, la zone de présence à Burundi. On a yébi na zaïki na Burundi, la zone de présence à Burundi au Tikolo. Après, si ma point de vue mis ça tout. Et loko ya lobby ya makasi ya lobby que non. Complicité il y a communauté internationale. Situation nous sommes traversés la complicité puisque Rwanda a la force mon côté, a la puissance mon côté. C'est l'OTAN qui est derrière cette guerre. Ce que nous avons fait, cet exemple, dans la situation en Ukraine, dans la situation en Ukraine, la Russie est une grande puissance militaire. Mais si les Russes ont Ukraine, pourquoi? Parce que la communauté internationale a signé à Ukraine. Et au moment où on a une situation à Congo, Rwanda est un petit pays. La guerre, nous sommes au monde armé, même nous sommes l'OTAN. Faire la guerre avec l'OTAN, ce n'est pas facile. Vous comprenez. Il faut comprendre le Coran. Faire la guerre avec l'OTAN, ce n'est pas facile. Effectivement, tout le monde va se faire le mission. Puisqu'ils ont souhaité pour les mosaïques qui non, au bout de ça qui affaibli, affaibli la bandit guerre, na est, bazoya na bango, bazoya bango, ce n'est plus le temps. La minute où ils ont la réalité, où on va se comprendre que le peuple congolais a déterminé. Babiloko va marcher, tout qui ce sont des la propagande de Yananga Zosala. Il faut que ça parce que tout le monde est mobilisé. Mon cher man, na Kenya na Est, na Kenya Goma, na Kenya Misisi, na Kumba Mbuka Nyonso Tuana, na Tamboli, na Mbuka Nyonso Tuana. Je te dis la vérité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile na forêt wana qui ndongo mona bazolo bako ba ko marcher na Kinshasa na réalité c'est faux muta ko saoté. Et ko simba kate e tikala pe ko sala maté rébellion na pe ko e ko makatati même dans la katikati te. Je comprends. Tous la situation beaucoup difficile mais tous na 80% ya ko éradiquer ni M23 na kati ya Goma. Je comprends. Donc ngai na point de vue na ngai naza disponible n'NFC Papa Fiston ngai naza toujours l'information naza ko sur na batabuka à même donc 5 minutes 10 minutes na so na batagoma batabuka l'exaction ça mais belé na kati ya Goma bande ko belé ko bazana ko toujours za bango sur na téléphone té c'est plus de 700 personnes ba M23 baza ko exécuter bazana ba liste on ba si bazana ba vidéo ba bloko tourner toujours ça la émission bazana ba batuana baza ko exécuter ils ont beaucoup tué les gens à niveau moko impossible ba frère monsieur bazo pesa sur information toujours za bango sur la ligne on ne sait pas ce que ba bomi bango bi ba bomi bango c'est vraiment triste na ndenge moko ça est-ce que courant ezongi courant na mai ezongi déjà na Goma et c'est zongi courant na mai ezongi tata ka internet les a qui rétabli bazo to ka mai na lac Kivu et puis mai na lac Kivu eza propreté bazo to ka mai na lac Kivu comment ça fait-il que comment ça fait-il que courant ezate mai ezate mais internet ezali ndenge internet ezongaki courant na mai ezate bazali ko rétablir courant partiellement ndambu mais mai complètement mai ezate donc internet nezongaki vous comprenez ce que baza ko toka mai na lac Kivu et puis prix ya biloko est flambé makasi mais la population a toujours résister
baza kobima na nzela baza koboya bazalaki baforce bango bakende na stade moko c'était prévu lelo babi bakokende te bakokende ata meeting wana te balingi te donc situation eza donc confuse et puis moto akosa yo te moto akosa bino te ki o M23 azwi Goma total c'est faux bafrère babi ki Goma eza totalement te na maboko ya M23 bawazalendo na bandambo ba FARDC baposhi et baquartier baguerre baquartier eza kocontinue toujours surtout na Butu. Est-ce que aéroport eza na maboko ba M23 est-ce que aéroport avion ba nero mata te avion moko ezomata te aéroport eza yango omoni baavion ba sud africain ekitaki lobi na aéroport ya Kavumu na aéroport ya Goma eza mosika te donc yango wana tozoloba aéroport ya Kavumu c'est Bukavu toloba mama Goma awa ba M23 basa na aéroport parce que tokoki ba force ya basoda Uganda na Rwanda bakota partir bazokita na aéroport ya Goma. L'aéroport est contrôlé par les M23. Mais il va voler les eaux qui t'attirent, l'atterrissage est actif, l'opération va voler les eaux salamati. Voilà. C'est quoi la solution dans la situation où il y a Allô? Oui, c'est quoi ta proposition pour la guerre Oyo? Aussi, ça peut éradiquer rapidement. Pour éradiquer la guerre Oyo, tu as une solution, les Congolais ont une solution. Il faut qu'on déloge le M23 et pour pas de dialogue avec le M23. Dès que le président Félix a eu une initiative, il faut tirer la bongo. Sachez bien qu'il faut savoir une chose. Mon cher, si on commune la province à Sud Kivu, Nord Kivu, au tel niveau il y a brassage, au tel niveau il y a infiltration au Rondimate. Donc, du fait que tout ça là, la concession là, M23, vous savez, c'est vraiment poste à commandement. C'est ça l'infiltration. Nous allons continuer toujours comme ça. Donc, dialogue, écoutez, ça ne va jamais. Puisque la solution est qu'il faut d'abord déloger M23 à Goma. Je vous assure que Tito Koma fin février, pour le contrôle à Goma, il y a ville totalement. C'était comme ça aussi avec Bunagana, jour pour jour, 3 ans déjà passés. Non, vous croyez le problème c'est quoi? Le problème avec Bunagana là, le problème il y a Goma, ils sont un peu différents. Vous comprenez? Ceux qui te délogent M23 à Goma, tout pays n'a pas reçu Rwanda. Bunagana vous a libéré facilement. Vous comprenez? La guerre aux autres à Bunagana est différente aux autres à Goma. Pourquoi? Parce que na Goma, la frontière union soit avec le Rwanda, c'est tout près. Et puis, soit aux à Goma, Goma est à Nassi. Vous croyez? La montagne est à l'Ikolos, donc, Bango soit à l'Ikolos, Bamona à Goma Nassi, c'est pour cela qu'ils ont avantage. Donc, il faut déloger Bango tout autour de la ville à Goma. Les guerres, ils sont complexes. Si on monte comme côté, on comprend les tendances paysages des Japon. Si on a la ville à Goma, M23, les Bayaka, quand la ville à Goma, parce que l'Ikolos, il y a une bombe. Ils sont différents dans la Bunagana. Vous comprenez? Voilà, merci beaucoup. Il faut d'abord. Allez-y. Lali, allez-y. Voilà, je crois que Lali a eu pour ma connexion ici, Kazaliwana. Voilà, Topé Simaloba et pas ya commandant congolais de Jobour. Honorable, lecture Nayo. Voilà. Bonjour, honorable président. Bonjour, Nabako débatteur Nyonso. Problème, il y a tout ça dans notre shading awa. Soit qui moi interférence les alliés pour accepter ngaïnewana. Bandeko, si bien habitué à l'élo, les alliés c'est déjà à Kafu. Mais makambo ya guerre à Congo, moko et dans ça la passe, on dirait qu'aux Goma, les alliés problème aux la Tshisekedi, qu'aux Goma, ils ont problème aux la Baluba. Koza Goma eza problème oyo tala IDPS, koza Goma eza li problème oyo eza kotala union sacrée. Lelo na ya na banda na koloba étant que un sujet congolais. Batu mususu banda kosala campagne tokobima na balabala te, président bima na balabala na sina yena na ye bato union sacrée ba bima na balabala na mwasi na bana naye. Tango guerre agression bandaka na époque à Mousé. Mousé a tiré la marche, Mousé a télémi, na Joseph Kabila, na Jeannette, na Zoé, na Mama Sifa. Jamais, de mon côté.
Alors, pourquoi aujourd'hui, on doit demander à Tshisekedi qu'il y a du Manabalabala la Mwasi Nabalanaï? Pourquoi cette politique de 2 poids 2 mesures? Imaginez. Est-ce que les Congolais comprennent au moins que ce problème ici n'est pas un problème de Tshisekedi? Moussé Laurent Désiré Kabila nous a dit ceci. Ceux qui vous délimiter, vous deviendrez les esclaves des petits outils Kagame et son peuple. Siko, Yebisangaï, n'importe quoi Moussé, Félix Tshisekedi est président de la République. Parce que le problème qui continue aujourd'hui, qui demeure, c'est le même problème qui a commencé avec Moussé. Oui. Et quand les Congolais doivent perdre sa conscience, quand les Congolais doivent perdre son raisonnement, alors qu'on a un problème, qu'on a Tiango Tshisekedi, qu'on a Tiango IDPS, qu'on a Tiango Balouba. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Donc, ça, on a un langage motorisé. Ok, pas de famille na balabala. Dala, oh, il y a une famille na balabala. Les locaux, ceux qui m'ont dit que nous avons déjà à se déplacer au Kenya, côté de qu'on vive. Yo, mon bolo tu vas devenir esclave dans ton propre pays. On n'a pas sur la parole. Alors, si nous devons commencer à brandir des propos comme ça, Babi Manabala na Barona Balabala, Babi Manabasi na Barona Balabala, et ça l'a raté. Jean-Pierre Bemba, Salama. Allô? Allez-y. Jean-Pierre Bemba, Salama, il est protégé. Là, on veut marcher moins des ordres. Donc, le problème que nous sommes en train de faire face aujourd'hui n'est pas le problème de Tshisekedi. Tshisekedi a coûté un mot, ce qui te dira attention, tu n'as aucun problème au Tikala. Na frère Johnny. Frère Johnny, s'il vous plaît, Massanangai, la télévision, on a raté, on a un débat dans ma propos à l'homme de la rue. On a insisté pendant plus de 2 minutes, nous dire que non, c'est que d'abord qui appelle Yabaris à qui n'a pas s'allier dans occidentaux, et là, à propos à l'homme de la rue, mon frère, et donc, et ça coupe la politique, il y a président, il y a des alliés. Voilà, il y a des alliés, balabala, au devant dans la salle, toujours au Bédadam, toujours au Lemito Thompson. Ce n'est pas politique ça. Donc tu sais que déjà dans le temps où on était à Baberis, ça appelle pas naïe à boire à monter de ma campagne de Salamate et Salamaga est pas la mission à sa banzete à madame toujours au bétager des 6. C'est pas politique ça. Et c'est là aux alatés. Et je vais te choquer pour te dire que non, dans mon but de ça, mais c'est que la salienne à Baris, c'est que la salienne à Baris. À boire ça va occidentaux. Tout le monde, ministre des Affaires étrangères ou bien intérieures, russe. Aya na Rwanda aya visite mwana diplomatique na Rwanda bakoma ko tolinga soko fongola ambassade na bango na Rwanda donc pour la pose biso soit déception tout ngai na zwaka tant to espérer que non facha que nga asalié na baris apesa bato mu Congo mbala moko kuna to moni ministre ris aye coopération na Rwanda donc on comprendre que non politique forme yo za ko zoela yango ezali ndenge politique ezalité yebaka ke na monde politique eza monde d'intérêt bato nyonso zo mona wana ozokanisa risi wana ata na baintérêt na ye soki baintérêt na ye makasi ni na Rwanda akopesa mu Congo na Congo. Et d'ailleurs pour ton information eza na vidéo oyo Kagame asala alobaki non vous maquisez que Rwanda mutaza ko envahir Congo abandi kotanga ba pays oyo bazwaka ba minéraux ya Congo atanga Angleterre atanga Belgique banoko na biso ba Belge Kagame atanga bango atanga France atanga Arabie Saoudite aloba Russie azalaki kozwa na yebi te so azokontinue kozwa ou pas atanga Russie donc ba riche oyo ozokosamela oyo ozokende mpa na bango wana babénéficiaka na baminéraux ya Congo donc bazali donc impliqué indirectement na ba massacre ya Est bazali impliqué indirectement na ba viol les osalama na Est kuna sans pour autant que yo nanga to ba non ba Russie bazali par exemple commanditaire ya ba makambo yo esalama na Est na bandi na point mususu mwana mboka Fiston Pelende situation ya Bukavu situation ya Goma ba rebelle ndenge bazali wana baza ko bundana kosala o bango baza kosala c'est bien bazo contrôler na bango Goma kobanga o bango bazana yango nde ekoyi kotike biso to mituna
nini oyo eza kobangisa bango na Goma wana parce que ndenge bazalaki koyela tebaki so bazwi Goma bakosala meeting na stade parce que le meeting là bato bakendaka kuna bakendaka de leur propre gré te baobligeaka bango yango moni bato bakendaka wana alors soki basalaki meeting na stade eke baobligeki bato bakende bato balinga bakende na bango soki bakota mituna nini oyo bango bazali kobanga un grand point d'interrogation bango moko nde bayebi nini bazali kobanga awa sika na honorable président otunaki motuna moko nde bandeli olobi mpona nini guerre ezali kosalama bato baza koatanke bapoliticien baza koatanke bato boye te or il fallait koatanke Félix Tshisekedi très bien bato ebele bazolobaka awa nazolobaka deja likambo oyo baza kolobaka ke non le commandant suprême chef suprême ya armée ezali ye commandant suprême ya armée ezali ye nayebisaki bino ke ezali titre moko honorifique naza koyebisa bino ke non le président de la république allô oui olanda yo honorable allô honorable allô allez-y honorable loba la guerre président de la république azali commandant suprême ya armée c'est un exemple moko très facile tout le monde américain bakendaka kobunda na golf na nini guerre ya golf ya Koweït na Iran na Irak